Papa Matondo soki azalaka mutu alingaka Karine Mokonzi makasi ndenge toyebeli ki alela Karine Mokonzi makasi ebongi ayeba maloba mususu oyo azoloba eza vraiment grave. Par exemple, ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli namoni na tampo coach Gisnon yobatuli mama bolimo elobi bolimo nini bolimo ozasu tobungi kobima na porte te kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga manyana bolimwa ye moko nalandaki émission na ye alobi succès ya Kokodioko ye mutu abenga Karine Mokonzi ye mutu aloba Karine Mokonzi succès na ye ezali lokola succès ya Kokodioko. Alors apesaki explication na ye na ndenge na ye me natali bato yo baza kofinga Karine Mokonzi bazoloba pe Karine Mokonzi aza na succès ya Kokodioko. Sima balobi ke bango mutu babimisi yango te me bato ya Karine bango moko babengaka Karine succès ya Kokodioko. Sikoyo semaine oyo lisusu tata Matondo papa Matondo abimisi susu likambo mususu akomi koloba ke bafi nyonso bafingaka Karine Mokonzi badiversaire ya Karine Mokonzi bazali bafi de chance. Karine Mokonzi azali aza fi de chance te. Karine Mokonzi aza fi de malchance. Pe apesi explication na ye ebele kaka ndenge apesaka. Meti lelo mutu moko te sabengi Karine Mokonzi fi de malchance. Alors ngai sikoyo pourquoi nazolobaki makambo mususu papa Matondo soki alingaka Karine Mokonzi ndenge tolobaka fwa keba na makambo pona nini nazoloba bongo ide nini ekotelinga na mutu eske boye naza jaloux ya papa Matondo te oh ekokozala te nakomi jaloux bon tosolola po toyeba soki nazali jaloux ya papa Matondo bongo naluka bapaster bakimisa molimo wana mokili yango en tout cas ezali penza alengi mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bino moko bolobaka yango te boyokaka yango. Mutu oyo alingaka makasi, mukola oyo alingi yo makasi, mukola koboya yo akoyino pe kaka makasi. To mutu oyo alingako makasi, mukola koyina yo akoyino makasi. Alors bino bolobaka yango pe boyokaka yango ngai nanu nalobi yango te po vraiment nanu na analyse yango te po nayeba soki eza ya solo. Papa Matondo biso nyonso toyebi alingaka Karine Mokonzi makasi ye moko pe alobaka alingaka Karine makasi kosakana te. Alors lokola alingaki makasi toyebi ke tina mokola lelo azolinge makasi me maloba mususu azoloba ata pesa explication nango eza kobima bien te pona ngai nazomona nango bien te nayebi te soki bino bozomona nango bien soki bino bozomona nango bien to normal ou bien boyebi tina na yango na likambo kosala elingi koloba ngai nde mutu nazo comprendre mabe to nakomi jaloux ya papa Matondo yango wana fo molimo yango ekima oh non de ye moko nkolo. Alors tala likambo oyo ya succès ya Kokodioko natali n'émission oyo ezoleka ya mida moye na bombe eza te me modele baza kolobela ngo nalobi non en tout cas papa Matondo ndenge alobango ezala soki abimisa yango mpo na ndenge nini me ekei mabe. Papa Matondo
soki alingaka Karine Mokonzi ndenge toyeba alingaka Karine Mokonzi na ndenge ye moko alobaka. Mais pourquoi semaine oyo aya kobimisa susu likambo mosusu? Karine Mokonzi fille de malchance, ba wana ba fille de chance na moma oyo ba mida na bato bazo benga bazo dondwa na succès ya Kokodioko ye ayeko bimisa susu terme mususu. En plus azo confirmer tina bimisa yango, a confirmer susu succès ya Kokodioko ye muta bimisa yango. Pongai soki Papa Matondo a confirmer yango te na ngana loba mida la Taylor a koseli makambo. Po ça fait longtemps na landaka makambo Papa Matondo te na talaka te na landaka pe mida la Taylor te na zongeli bango mibale ko tala sikoy. Alors soki mida kaka ye moko loba kyango na ngana loba koseli Papa Matondo makambo. Mais Papa Matondo tango confirmango norgei nyonso nesengo nyonso na lobi nkolo. Est-ce que Papa Matondo bolingo oya makasi azana ngo pa ya Karine Mokonzi abosa nyango to bolingo oyo elangwisi ye? Ou bien pourquoi pas Papa Matondo ndenga inami ya temo lelo ya yini Karine Mokonzi te tozo ebate waneza wa mituna ngana zo mituna me bino mitubo mituna yango te poko mituna motuna eza eyanote waneza biloko ngana zo mituna bino botuna ngote pamba te Papa Matondo biso nyoso toyebi alingaka Karine Mokonzi ye moko pe alobaka ngo alela Karine Mokonzi babinemi Karine Mokonzi pe bayebi Papa Matondo aza muta Karine Mokonzi wana eza kaka bitume etuna fo esalamaka yango wana Papa Matondo ebongi akebaka to akanisaka malamu maloba oyo azoloba ou bien ba phrase azoforme na futur ekosala intérêt Karine Mokonzi ako bénéficier nango na quelque chose ou bien rien. Tango azoloba ngo pe bato bazozwa ngo na sens nini, bazo comprendre nango modèle yazo expliquer ou pas. Biloko Papa Matondo akokosalaka yango wana pona lobaki na bino bien. Papa Matondo aza zoba te, Papa Matondo aza pe liboma te, Papa Matondo azali juste na ndenga kosakana te. Ayebi makambo asalaka très bien, ayebi ko analyser likambo nyonso bien avant leka aloba ayebaka oya kosala yango wana ayebi bien. Et puis soki likambo ngo komi na papier to kotanga Papa Matondo alataka pe lunette. Bien sûr manette ne eza minene koleka yanga mais amonaka très bien avec lunette lisusu amonaka bien. Donc Papa Matondo atangaka makambo eza bien amonaka ngo clair. Peut-être Papa Matondo azwaka temps ebele na journée pona koyeba eloko nini na kosala lelo na lobi pona Karine Mokonzi. Yango wana nazakaka komituna Papa Matondo bisiko za ozo continuer bolingo wana to bolingo ngo ebaluki popa na yo na kokoka mwate lokolo mona na katoza invisible makambo no pe kokozala invisible. Lokola pe ovandaka no na Angleterre te okosa mokili mobimbo ovandaka na Angleterre batu pe bakoko ndimela yo ndenge bandimelaka o lelo bamonako pe na numero ya telefone ya Angleterre. Mais bon wana eza na ntina te yango wana Papa Matondo mosala osalaka eza kitoko bato ebele balingaka nga mpe nalingaka yo. Bien sûr nalobelaka yango te mais nalobeli yo nasepelaka na bemissiono nalingaka teke neti mwasi na mobali nasepelaka nde na makambo na yo. En plus oza na succès koleka nga mais lokola oza na bolingo makasi na Karine Mokonzi koleka ya ngai na signale yo kaka po lengela bolingo na yo sine te kobota ene wana bato bakoyeba bango na retard pamba te maloba oyo zoloba eza ba phrase mike mezali puissant. Succès ya Kokodioko yango wana bazodondwa nango kumisa nkolo pamba te mikolo yo bato bapopulaka Karine Mokonzi mingi bavandi nie bazotala nde mida la Taylor asala musala pe mida la Taylor aza kopupula yo moko zomona ngo tala bato bazoleka na bachaîne na ye. Imaginez siko soki bango nyonso bademaraki bapopula bato ya Karine Mokonzi baza vraiment ya kolala o baza kopopula
Rose Bombo aza siko kosala bacour liboma mokonzi banda akufelaki azalaki na matanga ti siko azokontinue matanga. Alors soko tali belema neti Rose Bombo liboma mokonzi baza te mida azopopula boye bakisa bato mosusu papa Matondo kanisa bien na baphrase oyo ozobimisa eza neti ozobimisa minduki ozopesa yango binemi. Eza bien te. Eza bien te. Nakanisa makambo elekaka na Syrie boye biango bien. Bato babundaka na minduki kuna, minduki wana bazwaki yango kaka na bato bazobunda na bango lelo. Ndenge moko yo, Midala Taylor azo utiliser succès ya Koko Dioko, azwaki yango kaka pa na yo. Sikoyo ozobimisa so lika mosusu. Bango ba fille de chance, Karine Mokonzi fille de chance te. Na yebi te, soki ba chinois, to ba téléspectateurs, baza d'accord na ba phrase obimisa. Banda membre, c'est sûr et certain, bazo yebate soko bimisi phrase, ou bien bimisi te, po ba kanga matoi. Ba mama autorité, na kanisa ndenge mo. Alors, siko papa Matondo, yo moko raisonner. Ngai, na yeka kolobela yo, pote o comprendre. Ce qui peut comprendre te yangai ni nakati. Et ça langa ta chute, ata chite, ata chokote. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, ta boss de boss yani a danger. Donc ça me Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, ta boss de boss yani a danger. Donc ça me Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.